Basango ya Congo, Bobo Messeni avec Proverbe 3030, vous allez bongo na Sentinel TV, Breaking News. Bande Kobalandi, Bozali Bongo, na kati ya Sentinel TV. Sentinel TV na émission nango bolanda kape bolingaka mingi na kombo ya Breaking News pe Petit Déjeuner parce que tout le monde qui na tango bitumba. Donc na Petit Déjeuner lelo tozopesa ba information ya mboka parce que Congolais nyo surtout et si quand surtout azali na diaspora azana souci aiba makamuni ezo kana mboka kolomboka eloko nini etikali osala soki mboka nezo occupé kolomboka a lembakate kolomboka agangaka te kolomboka alelaka te esengeli boyeba ke mwana mobali alelaka pamba pamba te parce que kolomboka azali mokolomboka soki makambo ekui soki mboka ezoke malamu te kolomboka ayebaka nini azali kosala basango ya Congo na banda kona bino na basango ya Congo ya lelo esengeli toyeba ke Kanambe Hippolyte alias Joseph Kabila paye par jour 800 et par mois 875 millions de dollars na lobby moko ya américain pour atika na pouvoir tu na décembre 2017 donc ezali likopa moko ya monene oyo salami pe bande ko ebele bazana kati ya likopa oyo bazotika mopaya azala président ya mboka et pourtant mandat na esili pe azali bongo na calendrier caché pour na kosala mabe na ba congolais lisusu esengeli boye ba 43 000 soldats rwandais bazali bongo infiltrés armée congolaise bazwa nationalité congolaise nanko bazali ba konzi na armée pe na parlement totondi na ba rwandais lokola ba Ruberwa ba Bitakwira ba Kengo ba Vital batwana nyo surtout baza ebele boyebi bango bazali ba rwandais basango ya Congo na banda kuna bino ezali bongo spécialité ya Proverbe 3030 tozali na journal ya bandi na les léopards qui ont joué en réserve et étaient incomplets, c'est-à-dire ba joueur na biso bazalaki incomplet ba gagner pe esali que peuple a sepeli ko bima peuple abimi libanda na Goma ba beti masasi peuple a kufi pe na ville à Kinshasa ba boyi ba troupe men salama. Pourquoi Congolais a koki ko sepelate, Congolais azali en otage, Congolais a koki ko bima libanda sepelate, a koki ko marcher te ko sala piquete kaka bato bazo kumisa un Rwandais nde ba koki ko sepela. Pourquoi MONUSCO avec une forte contention de plus de 20 millions plus de 20 000 hommes ba kota na Congo pour ba sécuriser ba citoyens congolais na ba bien na bango mais boromona ke ezala na este ya Congo ezala na Kinshasa na ba Congo na wapi ba mercenaires ya Kabila bazo boma ba congolais MONUSCO o yaza censé à protéger population za raté pe armée pour tous en armée te bolimbisi mutu moko azo protéger population te pe lisusu sengeli na yebisa bino likamoko esengeli boyeba mboka o eza occupé
ezalaka na ba élection te, ezalaka na dialogue te, ezalaka na eloko moko te. Le fait que Kabila oyo azali bongo citoyen rwandais aye une occupation, azo nommé ba premier ministre, azali atia parlement, atia sénat, pe atia ba gouverneur na ba ministre tout et tout, eli kolobake ezali une forte blague ba moneli bino pe ba sakai na bino parce que mboka oyo eza sous l'occupation, ezali mboka oyo ba kendaka ni na élection ni no organiser élection, mais ba bundaka na ndenge yeo ba bengi ya soulèvement populaire to ya rébellion to ya kotomboka to kosala o ba bengi combat to résistance. Or na Congo bazo sabino ke ba rebelle ya M23 ba koti na mboka. D'ailleurs ba M23 baza ba rebelle te. Il faut boye ba kosala différence entre un rebelle et un mercenaire. Rebelle ezali ba soldat ya Congo. Bazali ba Congolais de tata pe maman, de père et de mère. Bazali bana Congo, baza reconnu na armée congolaise. Soki ba tomboki po ba moni makambozo le kalambo keza malamu tende ba bengi yango rébellion. Mais soki ba armée étrangère, ba mercenaires étrangères, ba ye kokota na mboka na bino, ezali ba envahir bino, ezali agression, ezali rébellion te, mais ezali bongo attaque to agression to occupation. Alors o ezo salama na Congo ezali rébellion te parce que ba M23 baza ba Congolais te, ce sont des Rwandais, na ba Ougandais, na ba mercenaires ba Éthiopiens, ba Somaliens, oyo ba futami mbongo na dirigé par Kabila na batunaye ba ye ko infiltrer mboka na biso ba bi ke ba Rwanda ba Congolais et pourtant ils ne le sont pas. Donc sengeli boye bake oyo ezo salama na est ya Congo, ce n'est pas une rébellion mais ali occupation. Pe na kotangela bino message ya ambassadeur to ya gouvernement ougandaise ba boyi ke ba moni ata armée moko te. Eza na soda moko te rwandais oyo azali bongo na camp na mboka Uganda abimi po akota na Congo. C'est-à-dire ezali ba blague personne kama bongo ezo salama ndenge tolobaki ke Kabila a kosi basango pe a kosi occupation asinaki ba corps wana pona kolekisa mikolo azana ye na posa ya kotika pouvoir te pe lokola occupation to ba tu ya rassemblement pe basango basi bazu bambongo na bango bakomi kowela ba poste bakwei na motambo wa Kabila yango akomi kosakana na bango pona koyebisa bango ke bosibole na futi bino na kolongwa te pe abandi kokosa ke une rébellion ekoti na mboka pour avoir prétexte que à cause de sa élection. Pourtant, ce n'est pas une rébellion, mais c'est une agression parce que dans ce groupe de M23, il n'y a pas de Congolais. Alors, Basangwa Congo, nanda kunabino, ezali bongo spécialité à Proverbe 30-30. Peso qui tozo ya kopesa bino Basangwa Mboka, et ali pour vous la informer, boyeba, eloko nini boko yiko sala. Peto utiko ye milabino nzembo oyo mukolo mboka, soka occupé à sala nini. Eza okamusanga, mboka ezali occupé, Congolais lingi délivrance, ya mboka, Congolais lingi Kabila kende, mais Congolais na ba plateforme nyonso to bengi a combat, na ba caisse na bango bazata na NKT, Congolais za prêt ya kosomba Versace, ya kosalisa ba fête, ya kosomba bilamba talo, ya kosomba nyonso mituka, ko pesa musicien mbongo, mais pour a contribuer pour na mboka na ye Congolais za na prêté. Alors soki tilelo tozana bato a sûreté otoko contribuer. Tozana mouvement moko te a na diaspora oyo ekoki ko balancer makambo na Congo boye bisangai toko libérer mboka ndenge nini puisque Kabila ayoka kaka langage ya Minduki. Soki Jean-Pierre Bemba a komaki vice-premier ministre ezaki po azaki na Minduki. Mais malheureusement ndekwana ateka kimboka abomisa ba Congolais. Imaginez-vous combien de soldats ya Jean-Pierre Bemba bakufa. Combien de gens bazo croupir na ba prison, ya ba Aner, ya Kinshasa, ya Ndolo, ya Wapi, parce que Jean-Pierre Mbemba a teka bango, pe mingi bakufa. Donc, ezo senga Congolais, to la muka, to sangana, to cotiser,
poto libérer mboka parce que basali groupe moko ya makasi ya ko embraser Congo ko tia ba foyer et ya moto partout pour mboka etambola bien te. Souvenez-vous que le nani Joseph Kabila oyo vrai comme on a Hippolyte Kabila alias Joseph Kabila asala randeng wana soki a perdre pouvoir na terrain, a perdre ba parcelle et autorité na terrain, a alimentaka to a réactivaka ba groupe armé na ye oye moko azali leader nango oye moko ayebi ndenge ya manipulaka bango po baya ko sauver ba M23 eza mbala liboso baya ko sauver te mbala belé basalaka musala wana et pourtant ba M23 baza ba congolais te. Donc à bon entendeur, salut. Basanga Congo na bamboka na bino tozo lobela boye Congolais esengeli olamuka Congolais esengeli oyebake il faut to banda siko ko tombokela rassemblement na Semko s'il faut ko tumba ba église basango ko tumbango parce que Kabila a trompé bango, Kabila a mené bango na bateau, Kabila a simisi bango touche to asimbi bango pour baza ba complice ya makambo oyo sama na Congo. Alors tozana eloko mususu te rassemblement eza mabe to créer système mususu pour basali oyo peuple atindaki bango te bakendaki peuple atindaki bango jamais bakeno signer mikanda pour Kabila tika sous na pouvoir pe Kabila komi ko compliquer bango et comme système benda bango et umela pour balemba pe yo oleka. Donc occupé eza atie ba premier ministre na ba gouverneur pe ba chef mais na armée ba konzeza ba rwandais pe Jeannette na Zoé ba koma ba propriétaire ya ba minerai ya mboka Congo oyo bazo teka ba richesse nyonso tumambele ya Congo bazo teka ngo mbongo bazo tia na poche ba citoyen congolais ba oyo basalaka lokola ba fonctionnaire ba étudiant ba travailleur ba futaka ba mbongo te ba professeur na ba maître to ba éminent professeur à université pe na ba école supérieure bazo zo mbongo te entre temps ba rwandais bazo s'enrichir ba poche pe opposition oyo tolobi to tia motema elembongo pe ezo continuer ko trahir peuple na biso. Alors na est ya Congo bazo boma ba congolais ba soda oyo surtout Kabila bimisaki le 19 le 20 le 21 pour peuple à se soulever te tomoni bangote na est ya Congo tomoni bangote na Goma tomoni bangote pour na ko sécuriser Congo ba bien nango na ba frontière nango. Alors ezali je moko sali je o Kabila zo sala esengeli biso rassemblement biso batu ya diaspora totel mais la rassemblement pe peuple na Kinshasa bovanda kimiate parce que rassemblement na Semko ba zali bongo kosala je moko ya mabe pe Kabila amoneli bango likambo oyo esengeli to telemelango. Congolais ko sala marche te, Congolais ko soulever te, Congolais batikaye asala ka eloko moko kolangwa komela kobina pe kobosana. Ba soda Congolais ba bomaka bango mikolo nyonso na Kabila basala ata action moko te réaction moko te oyo 16 ans durant to 20 ans depuis 1997 ba Afdel ba kota ba Rwandais na ba Ougandais ba kota ba bomaka ba généraux ba colonel ba major ba officier congolais ba kufaka ata mukolo moko te ba officier congolais ou ba likili congolais ba sala réaction ya ko tirer ata mboma moko likolo, c'est-à-dire même ba kufaka bongote. Alors ezali mawa mingi awa mingi bemba azalaka na ba soda ye ba zaki na minduki na nyonso mais andima l'inacceptable. Mwanda akoma ko distraire peuple na internet entre temps ba soda alobaki na bango ti lelo to mona mon côté résistance monsieur Mwanda na ba fidèle na ye ezali koleka na TVT ezali koleka na internet te mais résistance ezali ba action na kati ya terrain. Soki biso aho toza na poto to sangisi mbongo to kokoma na lobbyisme makasi ekoko tinda biso to tinda kabato bandibu bakokita na Kinshasa
babomi Ruberwa, babomi Kamere, babomi Zoé, bakoki pe kobeta Kabila masasi ekozala malamu. Il faut mawa, matanga, makila o etangi na côté na biso etanga pe na kana bango. Aussi longtemps makila ezotanga te. Et si longtemps biso ka ba tozolela, ba Rwandais ba respectaka biso te. Mais soki to sangisi mbongo, to komi na capacité biso toza na poto, tozo sala ba action aw, ko tinda batu na kini, ko bana ko eliminer moko na moko ba Rwandais moko na moko akufi, Rubero akufi, Bitakwira akufi, Kamera akufi, Kabila akufi, Zoé akufi, ba ko pakata mbam. Esenge na bino boyeba ke bango Kabila azolongaka opposition congolaise banda na 1+4 boyebi ndenge sala abeta bale na palu a elimina bango atia bango ba premier ministre akenda na élection na IDPS na Jean-Pierre Mbemba alonga bango donc bakomi ba facile à garer pe likambo futo telemelango congolais tikali kaka na mutu moko akotelema likambo oyo ezali yo congolais oyo ozana diaspora parce que yo ozali vrai résistant. Lisusu tuzana message oyo nazotanga na bino réaction ya gouvernement ougandais na banzi bino supposana ngo bomoni réaction na bango ezali se ke bayebi makambo ezoleka na mboka Congo te bazali na soldata moko batindi kuna te oyo bazokosa bino ke ba soldat ya M23 ba attaqué et pourtant bango batindi ata mutu moko te. Alors na victoire ya ba Léopard wana na otanga na suka tokendela na masolo oyo nazo ko betela bino awa ezali yango yo nazo lukango po tozana basango ya Congo totanga likambo oyo ezali correct nazo zwa message yango awa tozana breaking news parce que nazo ba message tellement ebele alors funa tangela bino oyo eyaki depuis lobby. L'Ouganda se moque de la RD Congo sur les rebelles M23. M. Orien a également accusé Kinshasa de renégocier sa promesse de rapatrier plus de 400 rebelles qui ont séjourné dans les casernes de Bihanga dans le district de Dibanda. Lundi 16 janvier 2017, Kampala, le ministre d'État aux relations internationales de l'Ouganda, M. Okello Orien, a déclaré au gouvernement de la République démocratique du Congo de cesser de faire de fausses allégations selon lesquelles les rebelles congolais, et pourtant M23 n'a jamais été une organisation congolaise, ce sont des Rwandais, mais Tala Babamba M23 Combo Congolais, pourtant Congolais, les rebelles avaient traversé l'Ouganda et pénétré sur le territoire congolais. Nous savons qu'il y a des problèmes à Kinshasa, mais le gouvernement ne devrait pas utiliser l'Ouganda comme excuse pour leurs problèmes, a déclaré M. Oriem. Le porte-parole du gouvernement congolais, l'aventurier, le malade, Mende Vuvuzuela National, a déclaré dimanche à Kinshasa que les rebelles M23, pourtant ce n'est pas les rebelles, mais les mercenaires M23 qui se trouvaient en Ouganda depuis 2013, après avoir été défaits par les forces combinées de l'ONU et de l'armée congolaise au Pesasu Grand Lukuta, ceux qui bobengana ibango, ceux qui botinika ibango, baye osonga sundengeni. Alors, M. Obian déclare que les revendications de Kinshasa visent à détourner l'intention de la pression croissante sur M. Kabila, le criminel, qui tente de repousser l'opposition croissante sur sa décision de rester au-delà de son mandat qui a expiré au mois de 19 décembre. M. Orien a également accusé Kinshasa de renégocier sa promesse de rapatrier plus de 400 mercenaires qui ont séjourné dans les casernes de Bahanga. M. Kabila, nous avons
assuré qu'il allait organiser et ramener M23, mais cela prend une éternité, a déclaré le ministre. Avant leur défaite, il y a 4 ans, les M23 contrôlaient les vastes étendues du territoire de la partie orientale du pays. C'est-à-dire, ezali bongo, ba manigance, ezali ba blague, ezali ba aventure, oyo messieurs, oyo Kabila azosala. Pourquoi ba Rwandais wana, ba Mercedes wana na ba yete, yena paluku, ba sali ba aventure ya redéclarer. C'est-à-dire, ils ont une intention à monner l'opposition, à dribbler bango, à monner li basango, à favoriser Atikala, si quoi comme ko sara na bango. Pour la que bango qui ba faux opposition, ba yebi ko négocier peuple atindaki bango jamais ba ke ko baksela une année, peuple atindaki bango ba bengana ye, mais bango lokola ba négocier Atikala, tala ndenge azo ko umisa kokota ya ba accord ya Saint-Sylvestre. Voilà biso ba congolais esenge na biso otoza na libanda ya mboka to sangana poto bengana occupation en tout cas banda na bota matilelo occupation bakendana nango na élection te occupation bakendana nango na kobengana nango. Alors basango tozwi na victoire à Léopard, boy mango bande konanga et match à Léopard où gagné qui Maroc ba disqualifié biso, ba botoli biso 3 points parce que ça MLC n'a pas perdu ba monde ba commis ba lobi victoire à Léopard ezali justifié par le fait que les Léopards ont fini le match à 10, donc une victoire non inclusive. Donc victoire wana non inclusive, le quoi ba joueur bazaki ko kokate. Et puis, bah, jouer, bah, betagi sous réserve, c'est-à-dire, et peut perdre, na MLC, na opposition à l'Okuta, bah, sengi, na arbitre match, après sa forfait na Congo, parce que, bah, jouer, bah, zalaki, inclusivité, bah, msous, bah, zanga qui dort, 3 points na biso to perdre en haut. En plus, pour le moment, que, bah, jouer, bah, betagi vraiment sous réserve, parce que, bah, mikolo na Congo, ma kamino sauté, salma sous réserve, bah, betagi sous réserve, bazala qui complété en tout cas bandimi angote pe basengi ba bandela 3e dialogue pour match wana ya Congo na qui ça Maroc ezonga. Entre-temps gouvernement Maroc ezo menacé que le la Congo Kinshasa et gagné qui match ba pesi rassemblement 48 heures pour babi que Kabila ane Rwandais makambo Mobutu etaliete soki toke ko récupérer corps à Mobutu te ba robwa kango na mai. Donc etikali bino bato rassemblement pe bino bato na opposition boye bake ba pesi biso 48 heures toke no kozwa corps ya Mobutu et zonga na Kinshasa. Donc ezalaki basango ya Congo na ndako na bino, basango ya Congo na bamboka na bino, yango tutangeli bino yango tolingi toyebisa bino ke congolais soki to cotiser te, soki to sangani te, soki to bandi ko sala ba action te sur place na terrain ya ba sabotage ya ba nyonso. En tout cas Kabila kokende te po Kabila azana ba intention ya kokende te. Kabila asi a monela opposition congolaise oyo bazo bunda te pona intérêt à Congo, mais bomoni bien bato bakomi ko bunda po na mabumu na bango pona ba poste bazo lobela même lisu makambo ya carte rouge te, bazo bela suli kambo ya yebela te. Mais komi bazo ele ba poste mutu na mutu azoluka kozwa kota na ye. Entre temps babosani ke na armée na biso ya Congo ezali bongo infiltré ba injecta 43 000 soldats rwandais pe ba continuer surtout ya armée ezali bongo ba rwandais. Entre temps Congo ezolela mbongo ezate mbongo organiser l'élection ezate, mais Kabila à travers conseiller politique naebi Kikaya Bin a futaka 875 millions de dollars par mois na ba lobbying ya ba américain pour batikaye na pouvoir. Bande ko baza na Kampala ba sinalaki biso ke ba monaki moko ya